Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Mama, le 24 avril, et betara biso kwa kake na ba 6h du matin ba lobela biso que icône na bino nzamba rappelé 5 ans après yango lelo ba petit na yo to yekoti que la gerbe de fleur oyo poto la kisayo soki place bozali bomonaka to la kisayo ke uzaka ndenge ozalaki na biso opesa biso identité, opesa biso kombo, opesa biso lokumu. Mutu nyonso lelo à travers le Zaïre, soit RDC lelo, azane loko no moko na nzoto. Soit na kotambola, soit na koloba, soit na kotala. Mingi na kolata mayas. Yango lelo tozongi lisusu to yebisa yo. Mangroko to grand prêtre. Mangroko to grand prêtre. Tout ce qui wana pona lelo.
Merci beaucoup, merci. Eh bien voilà, comme je vous avais dit, on est là le 24 avril en train de penser à cette icône de la musique congolaise, musique africaine en général. Et bonjour mon frère. Bonne année. Ngai komona ngai Guilain le Sambo, naza vice-président ya mutualité ba villageois. Ba villageois ya Molokai. Lelo tozokanisa Papa Wemba toye na tombe na awa. D'abord, lecture Nusali 5 ans après l'Iwa Papa Wemba. Lecture ou dans sali 5 ans par rapport à l'Iwa et Papa Wemba. Lecture dans banda Koufa, Papa Wemba ti le dans la page. Pour montrer grandeur ya Papa Wemba na kati ya musique congolaise. Lelo tokoti 5e année na malheureusement Covid n'a frappé biso. Mais bon, nous étant que villageois, nous avons dit que non, nous n'allons pas baisser nos bras, on va faire ce qu'on peut faire par rapport à l'événement il y a 5e année, raison pour laquelle nous sommes venus la dernière demeure pour honorer. C'est un peu ça. Et Papa Wemba est parti 5 ans après, son groupe Viva la Musica existe toujours, mais jusque-là, pas de piste sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est pas facile mon frère, parce que soko banda kotonga ndako lelo zate okufi po mutu azwa relève ya kotonga ndako wana eza facilité parce que ba moyen oyo banda ko sala bato ba bien monter c'est pas facile mais l'orchestre est bel et bien là ça existe mais bon ils font leur effort pour que babimisama mutu mais je sais que non ils ont la facilité pour na baron mais bon l'orchestre est là jusqu'à aujourd'hui bazo buna malé mais bon d'ici là babimisa piso zolo ba wana et robima oyoka. Merci beaucoup, monsieur Guy. Ok, merci, je vous prie. Et pensez à cette icône de la musique africaine, Papa Wemba. Voilà, là, il y a ces fans qui sont en train de chanter, ça fait très mal, on pense à celle-là. Et notre papa là, bonjour papa. Ouais, 5 ans après, lui, ouais, Papa Wemba, lecture. Réaction, et dans un premier temps, il faut se présenter. Comme on a Jean-Didier Fatou là, nous sommes membres de la groupe Etangami à villageois. Pour papa, nous avons un groupe belé, villageois, notable, bandibou, écrit biberon, donc banine belé. Bon, bisotoye pendant hommage à 5 ans à Papa Wemba. Mais vie, situation beaucoup est bien té, maladie, Covid est bloqué, makambo belé. Mais les loyaux fait tourner les abouillés, namboka o ya kufaki na Côte d'Ivoire. Eza somo ya kosakana te somo trop. Alors mais pendant nini biso awa na Congo to inuka kana biso lobi to ebaka muto azalaki ne donc azama makasi. Mais bamboka mipaya bayebi valera Papa Wemba zali kolo. Et biso mo ba congolais comme to lingaka ko ignorer muto yango na ozomona ka eza ndenge mais toye potala ka eza 5e anniversaire na ye mais to sala ngo chaque année 6e anniversaire pe biso toya toza ba villageois mais bato na bato pe bazoya na ba groupe na bango bazoya moto awa toye to kutape groupe mususu biso pe toye ba mususu pe zolanda biso Zibozia na pasi ya lekaki tango toye to lekai na ye ya benz aza mutu na ye bakangama na ye bayimba na ye ba image ko tezali ba uti bazaiko banini ba makambo ebele mutu na ye wana o penza tikala ezaka achwa mona ya benz na nyoka longo na ba o bayimbaka bajina bazana bango bamnezo mais ye aza penza likolo ye ayebana ekaka te pas nécessairement kana makambo ya musique mekolata idéologie parce que biso na cinéma kota na ba cinéma parce que biso na quartier ne tozana matonge tozana ba lien na biso tozayebana ba otulingaki chik donc ayebiso ba chikule biso nde ba chikule ezana bato musu bazaye côté musique ezana bato musu bazaye côté nini biso ne surtout tozana kati ya forme mais ba chiki forme mais forme ba musu bazana bango ba basketter forme ba musu ba judoka forme ba musu musique forme donc forme ezana intraka clé ya ba makamso ozamwa na litonge il faut yebaka ka forme pour biso eloko la service forme ba partout peto leki on ezaka forme na forme pour erotika la pété. Merci beaucoup. Merci. Voilà, oh tozamba villageois local leleza mokolo wa Papa Wemba c'est-à-dire bokomona bandeko ebele bakoleka bato ebele bakoya awa kotia fleur na tombe ya Papa Wemba
Papa Wimba azaki école, Papa Wimba azaki oyo alakisaki nzela. Tona maman biso awa, ye azo chauffer ko chauffer. Bonjour mais. Papa nanga. Mangoko to mangoko. Oui aya. Na moi lelo zo be makambo tennis fort. Donc yo lande Papa Wimba plus na tennis. Oh, Papa Wimba alobaki nanga tout d'abord bo. Le toke Braza, tozongi alobi nanga mama kotika te. Ye est-ce que va kunda mutana lopango? Te. Mutana na forme. Ye ba kunda ki na forme. Ngapi na kile. Ezala nazenga moko. Bana Londres ba ye. Ba ye. Bla ça sona Braza. Ah ye yango. Ye yango. Tala kama. Ndika mutelo baka. Ezo mona kama kamba boy. Na Papa Wimba tika makambo boy. Beba zamina makambo te. Ase ba yeba ngondeni. Ase ba yebiango. Uto yebela ngwa. Men maluka nde yebaki makambo boy. Na Papa Wimba tika yango penga na keli boso. Kulata kaka. Nani ba Holanda ba na moloka ibala. Komo na ngai batia Clémentine mwasi kitoka mbuko aleki bango tuna kulata alata tongo. Aleki bango tuna Holanda. Aleki bango tuna kulata yaya. Moko la Papa Wimba 5 ans. Merci beaucoup, merci. Bino, banu check à matonge. Bon ça peut transport oya bino, bakene, bo ela na temps. Bakende. Nzambe. Ta, na rola na ta sama oh papa, ke mafumbe, mutetela, nyoka tembe. Papa fuli biso. Pas même pas massa pété chinois poto. Quand à 10 ans, chinois vana na papa Nicolas papa. Quand à 10 ans. Ah mais chinois pas yaka pe sousti. Akoya, mulembesh. Kitoko. Yeba, na bimakite
Merci beaucoup, merci. Bino, Banouchak à Matangue. Bon, ça peut être transport au Bino. Bakene, bon, il en a temps. Bakene. Ah, Nzambe. Ah, Narola, Nata Sama. Ah, oh papa, que ma fumbe, Moutetela, le Nyokotembe. Papa, Fouli Bisso. Pas même un peu massa petit chinois poto. Quand à 10 ans, chinois vana la papa, le papa. Quand à 10 ans. Ah, mais chinois pas y a fait souci. Agoya, Moulembesh. Kitoko. Son vivant, il me disait, toi tu es le petit rochereau, tu es le petit taboulé. Mais moi papa, j'étais sûrement encore petit aussi. En fait, pourquoi petit aussi, une voix très fine comme le même papa Wemba quoi. Douleur na montagne, na préféré na la fomatama. Non qui paloma, palame a crocodile ou. Motoza mordu, na sango ya liwa. Azale hémorragie, c'est mort. Nati kalika kana mawa. Missy, soki na ba pécheré bendié, et jalute, maïne et trahirie. Kama e baleo, mbato baya bimbonge, kasi pasi na ye, et bise moko bale moko. Papa jusqu'à le bakalama, rocheke pas manquer les animateurs. Oui, je le confirme, le monde méchant. Sur ce bimisa babola mon basi piamo la betoya bilo bela. Ba moni liki ba déjà soso. Ba komisi pour ma ba finisseta. Mama bobati, mama tanga mona, ma binise mon père, basi be mama. Papa, on est 50. Oh,
Mais on continue suki. Papa, on va continue suki. Oh, papa continue suki. On continue suki. On va commencer à la bande, papa. On commence à la Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la nango susuti. Et kati esuki ekomi ngai. Na sala ko suki dana kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où le lebi pour leur la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso.
a rejoint la terre de ses ancêtres. Il avait été arraché brutalement à l'affection de sa famille biologique, de sa famille par alliance, de ses mélomanes, de ses amis et connaissances qui appréciaient sa belle voix et ses bonnes manières pendant son séjour sur cette terre des hommes. C'est Dieu qui l'a choisi d'être congolais, né à la même maternité que son aîné Patrice Emery Lumumba, à la mission de Mbonyama, dans la province du Sankourou, dans l'espace culturel du Grand Kassai. Venu à Kinshasa à l'âge animal, il était mort en Côte d'Ivoire, en Abidjan. D'où le corps de cet artiste, icône de la musique congolaise, Papa Wemba a été rapatrié à Kinshasa par une délégation par le professeur Olongo Berton, alors gouverneur du Sankourou, pour être inhumé au cimetière de Nécropole, qui signifie cité des morts, dans la commune de Lansili. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le programme sur Tolongo. Programme Ezali, Nabizali Nabiso, tous les chrétiens, pour s'incliner devant Tombo Naïs Katubomba qui le reste de son corps. On rentre un petit repos à 15h, tout à la messe à Saint-Joseph. La messe qui sera dite par l'abbé Coco, son ami. Après la messe, on va se retrouver aux environs. Douleur na motema na kofera na lela komatama noki paloma palame ya krokodile moto aza mortu na sango ya liwa azala hémorragie ya esengo natikali kaka na mawa bisi soki na bapeshere ebendi ye ejalite maine etrahir ye kana ebale o mbato bayebi mbonge kasi pasi na ye ebisa motema ya mokolo Papa Justin au Bakalama, Rocheke Bamoki les animateurs. Oui, je le confirme, le monde méchant. Sur ce bimisa babola. Na motoki na yone aussi les fouteurs. Les élagans la sapé. Oh la vie est belle. Bakolo bilamba oh la vie est belle. On connaît pas. On connaît pas. Ataba Sokoli. Ataba Sokoli. Rien à dire. Aujourd'hui nous commémorons 5e anniversaire Eliwa Papa ouais. Alors papa Kaditoza. Na béni les visionnaires autour ça spectacle grave. Donc Badbamon est dans sap de la rue, to comme ça sap sur scène. Du colère idée au boyela biso yagolata les loyo collectif ça dit ils ont échangé boule lango to comme ça sap sur scène les loyo to comme que voyager aux ala témoins de il y a premier voyage je suis à Paris. Merci beaucoup papa. Donc na o sala pour na biso nous tout le péché d'Adam. Et tu as le c'est à vous qui produisent de vouloir le faire par votre propre plaisir. Produisent-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme nos pères et nos mères. De ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arriveront. D'y rester toujours dans cette religion, comme a fait le grand Père Estrevos Sinakos, sera pas bon qu'il a guerre les satans de ses mères. Oh Père, tout ce qui nous tout ce qui s'habille à Kato, Louvois, Guanzou, Itaga, Lac Moero. Tout ce
ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et la mélange de couleurs, car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Forme un uniforme géométrique uniforme. Forme ses forces d'orientation des constellations des plus animateurs. Et tant que les vrais descendants valables n'est pas pour les courroux. Nous sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et nous ne sommes pas les dos mais les cages. Je ne parlais pas du catholique parce qu'il a bien dit qu'il était comment. Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, bien griffé. Or les dos s'habillent à Kappa Filana et Kimbroloto. Nous les cas nous s'habillons à Umberto Dumuchech, à Jachar de Castel Bachar, à Yoshi Yamamoto, à Matushiko Yamamoto, à Kaditos. Nous chassons tout esprit démoniaque qui anime au sein d'être mal vêtu au nom de Forza Italia, Jansi, Maes, l'homme à Balmain. Amen. On ferme les prisons. C'est moi mingi vraiment, na bansi les élégants les lomas. Ata magicien nalomusakadima baba wemba basekwa lokola Yesu masiara tosolola ata lisolo ya sukao nganche yokadanye paraboli ya kula mambo. Et j'allume maïne et trahir Kamna e baleo Mbato baya bimbonge Kasi pasi na ya E bise mokala mokala Bana Kolobije yaya liona yaya zayanda mutemezea mobimba yaya yana ibse wake jinara mzazi mabezi ombote yaya yana ngaye yoto papa papa le eba mbote moboka Mamone moboka, mamone moboka, yaga bote moboka, papa de baladina. Ni mama bayoto, naga naga magonga. Papa, ananga, ananga. Naga nedo, naga nedo, papa. Papa Yananga, 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 Yananga,
qui bango 4 papa papa voilà maman Diondo voilà maman Diondo voilà maman Diondo papa papa Kengo papu mbetawo umbetawe dale shongalura moke umbetawo umbenawale ngama nyonde umbetawa mbapa umbetawa nemboade mbeto koradi mbapa mbeto papa abe mabe mapombe tawa eni mambo ya kaya dale eni mambo ya kaya dale eza mwa pasi na ba circonstance aboye ngaleki nazwa ba vraiment eza pasi mais na kusala effort ya koloba pona biso tomoni 50 pona biso ezaka lokola kufaki lobi bongo lelo ndi bakundaki le tokolobaka ke ye azalaki nyonso pona azalaki nzeta mbongo na biso azalaki professionnel na biso vraiment il était tout pour cette famille mais kozanga ye ya mawa mingi mais tozosalaka effort po nzambe aloba ye nde apesaka eza pasi kozanga ya na libota ya pasi mbeli ona bate biso wana esilika pasi nango te kozanga ezaka pasi yaya ewa muta tuchikila anja ya jile tambeme malaja Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela.
mais FB International, Yangoni Masolo. Ozali kaka na sika ebetisaka uongo. Liwe poni moko te la vie ezali libonza. Metika kolalela kango. Talanga mutra linga kayo. Na ye ngo. Na ye bolingo. Na pango sayo maina miso. Na ye. Ebonga kio tulanga na pese no. Unikabina babanso. Okomyo kondo soto pamba. Ngai mobali na yo eteni nanga opombeli nga likambo lizio na motema sukela nga bolingo tala nyako nyotende botuna ni na yere sani na kombi bisaka aba ya yara vana na yo motinda kani bako bana kana moninga ye na fanane Mobeko kani na simba ebatela bolingo na simbango yeye wana yeye vivi amazole Maria Rosa mama Lela mama vivi mama Rope okotikisa motolo kola ngai na pesa kanyo soba pesa kayoyo Si vous avez un applaudissement quand même pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Mama, nabongi kutulolendo oyamai kasi motema na toto na bati na peseni kasi be mabonga bolingo se amazali kozoka ye bisaye ono de l'amour na limisia na bunda nitro na iswarango ele keri mai Oyangai kasi motema na toto bakoti bakeseni kasi le momanga bolingo se akwezali kozongela ye bisaye ono de l'amour na limisia na bunda nitro na isango elekeli ngai na badonayo Viviana Kiaka Merci.